Monsieur Hugues, il y a un album. L'album est belé. Il y a un président. Il y a un ex-président. Il y a un ministre Patrick Bekam Ley du Maître. Pourquoi pas? Il y a un président, il y a un orchestre. Il y a des gens qui ont chanté du village, ils ont n'importe quoi. Ils ont la tête, c'est finga. Mais quand la mingi était, va comprendre qu'il y a un vrai choix. Vrai choix. La décision que nous avons dans la vie, nous avons un parcours. Donc, l'orchestre est sur l'équipe et il y a quelque chose. Nous avons la té, donc, raison que nous valable est que nous avons non exacté. C'est ça que nous avons na kendara na lungwe pendant une expérience moko ya onde ko sala nga un jour na koma o na koma le mundi bunda zana ba bon souvenir na retena aza président liboso o a faire voyage sanga alongola nga na Congo amemanga na Angola premier Angola na gena na orchestre Robino Mundibu orchestre Robino Mundibu orchestre oyo na yemba na studio po mukili monanga en plus kuna zalaka bano futa pe biso il y a solo. Mais Robino Mundibu a un comportement soit foot de musicien à la télévision. Nous avons premier chanteur donc là on a bana ben orchestre wana. On a kolo bana sali ba 4 ans. 4 ans. Tant on a lungwe kuna na komi sikoyo chanson du village orchestre oyo Nzambe a repesa nga makambutu parce que na mon vie tokanisa lo la bisika to utaka so eza moi jar au boulé le rola au cause de Makambukuna. Or que destiné à Moutou, les Arabes bizarres. En tout cas, na promettre ba fan nanga te na ma danger so non. Na ma danger te mais ba yo kana mélodie bien. Parce que au point m'a danger trop compliqué message comité. Moi on appelle ça un message simple mais clair. Na voix nanga mora ya mawa. Après patron a lei a chelinga soupe likolo. Mais orchestre nanga liboso on a bêta et ça chiffre 9. Et a président Robino Mundibu. Na bêta kuna na sala plus au moins 5 ans. Na sala pe vocal na nzembo ya mama ya kambangu babomi mwane. Mon album na bon musique baptique la ngopeta ogo sala album obimisi banzembo ekoki kokanga mbala moko ekoki pe kozwa temps donc patience toujours landela bango donc pesi bonga ba bonne chance c'est ça quoi. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondi mela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Ketoré à love Romain Morgan full boss Netika kasili ekota na suki ya moto a moto yokota nga motema vraiment yezo indaye bilivu muka tongo pokwa butu wa mona yo ya nimenga eteli selinga bolingo na komi mpena kolia ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ngo Kali elengi amour keto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme keto amour na yo
fois ko déplacer bangomba motema nanga na fois ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love keto umela bijou mulamba nalingi nanga iseye naloba nanga iseye procédure na lande meminga ise pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger lenga ise amour keto Jason Engwanda. Il est de nôtre dans cette émission, le chancé de Patrick Bekam, lui c'est bel et bien Miché. Avec lui nous allons parler de tout, nous allons parler de la musique congolaise, chose promise, chose due. Je vous ai déjà dit que nous allons recevoir le chancé Miché dans cette émission Buzz avec DM, une émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur Dan Mosengo, le cardinal de la presse. Sans pour autant tarder, je dis d'abord merci à la grande équipe technique de cette chaîne Top Africa News. Là, je vois Gloire le king de la réalisation. Sans oublier mon chef et mon boss, le vieux Mbembe, le pasteur sans Bible et Tottenham Boy, le patron le plus social, Napeshimbo Tebisika Azali. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Je dis directement bonjour à mon invité d'aujourd'hui. Je le bien dit, c'est Miché qui est mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Miché. Bonjour, bonjour grand journaliste et bonjour à toi. Bonne santé. Ouais, très bien, par la grâce de Dieu. Bonne sur Bamoni, on a cassé Top Africa News de l'Oba CP. C'est un qui vraiment tout aimé la banque à Miché. D'abord, impressionné. Bon, on a remercié Mingi abonné sur Top Africa. Top Africa News. Top Africa News. Donc, tu continuer à s'abonner massivement à la chaîne Abisso Top Africa News. C'est bel et bien moi, Michel Nintendo Petit Bekam. Donc, on a comment déjà chanceux du village. On va parler de ça dans cette émission. Comprendre déjà mon invité Nangaël. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur Top Africa News Télévision. Si vous voulez être très bien informé, il n'y a qu'une seule chaîne, Top Africa News. Michel, avant tout, tu as vraiment dans ma solo, tu as une histoire. Michel, parcours musical, bon, je suis d'abord né chanteur. Quand on a des sortes de musiciens, je suis né. Je suis musicien. Mais orchestre nanga liboso on a beta et chiffre 9. Il y a président Robin Omundibu. Na beta kuna na sala plus ou moins 5 ans. Na sala pe vocal na nzembo ya mama ya kambangu babomi mwane. Vocal la suka na sala. Après kuna na yeko lungwa na yeko kota na les adorateurs. Il y a président Igmaluta Makanda. Ouais, ngazaki premier chanteur orchestre wana. Après ça, c'est déjà dans le passé. Nous avons premier chanteur, donc nous avons un orchestre. Nous avons sali 4 ans. 4 ans. Quand on a l'ungwe kuna, nous avons mis Sikoyo, chanceux du village, orchestre Oyo, Nzambe, Arope Sanga, Maramutu. Parce que dans ma vie, tokanisara le rôle, ici quand tu as soit les amours jar, au boulet le rôle, au cause de Makamukuna. Or que destiné à Moutou et Zara bizarre. Yo voulez le rôle de Makamukuna Nzokande ou Makamupanzio. Il y a que tant on a chancé du village, va te belé baloba n'importe quoi, tant on a la tête c'est ba finga. Mais quand la mingité va comprendre qu'il y a ça qui est vrai choix. D'abord, tu as raison, il y a deux parts. Il y a choix d'abord, il y a Robin Oumusi. Pourquoi l'on a qui orchestre? Bon, au monde de la musique, na vie koutou. Ce qui par exemple, les autres dans la société Mawé Kingandi. Et ils ont le batté aux éternels. Et ils ont le batté aux éternels, aux emprisonnés. Nazagi libre, il y a la choix dans la temps, on n'a pas Robin Omundibu, Mtatine Ngate. Ngamoko na gende kuna na sali bangu sengele na sala na lungwe na ki orchestre wana côté na genda ki na ye na komi chancer. Donc ba décision musu to dans na vie ngala benga ngweza parcours. Donc orchestre nyoso na leki et ba kisanga quelque chose. Na koza la wana te ka wana na kanga mino. Donc raison ku du valable te ke o ba salenga boye non ezate. Ezake ngamoko na sepelaki na kendara na lungwe pendant son expérience mo ko yango ndeko sala nga un jour na koma o na koma ba bon souvenir ne no retenir na chiffre 9 ya Mundibu. En tout cas ba bon souvenir na chiffre 9 mo ni chiffre 9 wana ya Robin Omundibu les orchestres munene Robin Omundibu ndazana ba bon souvenir na retenir aza président liboso o a faire voyage sanga alongola nga na Congo amemanga na Angola premier Angola na genda na orchestre Robin Omundibu. Orchestre Robin Omundibu les orchestres oyo na yemba na studio pour mukilier monanga.
En plus, kuna ezalaka bano foot ape biso. Ya solo. Mais Robino Mundi boa dans comportement té soit foot ba musicien atia na télévision. Kuna bena bano foot bena obeti bena 3 concerts à bombela bino mbongo. Semaine oyegoya avant d'ici bino, nga pa Robino Mundi buna joa ba $300. 300 pena bien 300 on a kala ba leader rebelle kuna ba sali ba orchestre té. Mais ba de belé ba yeba ngote. Ba de belé ba yeba ngote. Ba mauvais souvenir ni ozala na ya chiffre 9. Ba mauvais souvenir à ezate. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir, il y a les adorateurs, les bénéfices. Que kuna mauvais souvenir, benezate maintenant là bon souvenir. Grâce à kuna na mata avion et pas les adorateurs. Na joaka, na ima pe na ba disque, na voyage moi ba mboka pe moi belé. Un souvenir à malamu, on a ba mauvais souvenir. C'est important dans le Bénangwa. C'est important. Tu as vu que vous avez chanté la photo, moi, quelques solos vocaux, moi, tout sentiment qui est Miché en vocal. Vocal, c'est présentement, tu as mis ici, nous avons un bichot pour la bande de Est. Stop à la guerre. Dans la vocal à Est, bien. Problème, il au cas, il y a tout sentiment. Pour la tête à vocal à Est. Pour la bande de bichot, il y a Est. Na pesa qui participation dans un vocal nabi. Laissez les Congolais vivre paisiblement. Bazana mboka na bango. Douleur ezui linza kayeba ke pasi na yangwe kotambola nzoto mobimba e. Tozo partager pasie. Tozo partager mawa e. À Congo e. Un peu de ces moments, c'est le moment que ça se souvient. Tango nazobondela yo soboya e, c'est le moment. Bolingwe banaka na pasi ekoma yesengo. Bokolo kongelanga bonaza na rien. C'est le moment bébé tobongisa. Parole Tansia. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. Là déjà c'était en vocal et vous venez d'écouter vraiment Miché, le petit Bekam. Tout continue toujours dans cette émission. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement. Je dis salut vraiment à vous tous qui suivez cette émission. Continuez de commenter, de partager cette émission. Lélo Nakata, les chansons du village. Ma projet Zani. Vision Zani. Bon, Nakata les chansons et orchestre, il y a président Nanga Patrick Bekam. Présentement toujours préparé album à président Nangai Patrick Bekam l'œil du maître. Après c'est une chance na titre moko na album. Comme nzembo wana bololo. Donc bolingo ezalaki bien sukali après et comme ma mère et comme bololo. Alors moi si sikoyo azolela. Pourquoi bolingo komi bololo? Et nzembo moko pardon na dédié ngwe pa boss le PDG Pablo Kini. Sans oublier encore Jean-Louis Macabou. Donc après ça c'est une chance. C'est un album na libosoa ya carrière. Après c'est une chance na titre moko. Recette nos années. Donc on même patron web. Ah mais patron na ngaba, na comprendre la question té. Même patron web le balbabino artiste musicien Kisi, artiste musicien moi ba gris. On te tenir même patron web. Non, na même patron na sikate. Patron na ngai azapena na souci ya ko teka ba produit. Parmi les produits, ou à Tekinga Pena Kati, nous avons le seul musicien qui a 8 titres. Le chef Nabiso, chef d'orchestre, la CEI, a un titre moko, chef Horizon Solo, a un titre moko, chanteuse Nabiso, Énergie Amine, a un titre moko. Donc, sans oublier aussi Étoile pour dire un titre moko. Et ça, la bolingo ka rappelle, alinga ka bolachi. À quand cet album? Bon, Moussala, il a déjà, si je ne me trompe pas, 85%. Bientôt là. Marambessi là, bon Jean-Abino. Okozango, merci vraiment beaucoup. De continuer toujours dans cette émission. Lélo Miché a joué premier titre Renaï. Qu'est-ce qui promet à fan de Binonios au Baroyo? On peut moins manquer en solo. En tout cas, na promettre ba fan nanga te na ma danger so non. Na ma danger te, mais ba yo une mélodie bien. Parce que au point m'appelle danger trop compliqué, message comité. On appelle ça un message simple mais clair. Na voix na mora ya mawa. Après patron na lei a chelinga soupe likolo. Donc tu transe mon nga bololo. Bolingo mawa trop. Pourquoi l'on veut commis bololo? Bololo.
On néglige l'ovin déclarant Pablo Kini papa ye nazali lokolo ya sapato na yo lelo lobi esui yo niatiango mambeta wano lukili wananga Pablo osinye kufa nanga Kini Pablo Kini bibeloba moto zangi bolingo komona ya wete yango na bomba bolingo na yo na motema uta kalanga pupete Kini nazolela bébé oh maltraité nga 1000 gigatuna na lema ponzo lingai manda Rodrigue Matende love ne komisi ngai mitelenga no bébé bolingo e komeli ngai bololo Pablo. Merci beaucoup vraiment extrait de GCP Sibafani Billy les lots artistes et musiciens belé babi Michi album. Comment Michi musicalement parlant aux mon album vous êtes sur les terrains. Si je ne me trompe pas président JB Piana Bibi cet album président M. Kofi Olomide Bibi cet album Maestro Fabregas Bibi cet album Monsieur Hugues Bibi cet album album est belé hein ko président Tiazaki ex-président na minute show Patrick Beckham l'œil du maître pourquoi pas ata président il y a orchestre naé aux mon album na bango bon musique baptique la ngopete oko sala album obimisi banzembo ekoki kokanga mbala moko ekoki pe kozwa temps donc patience toujours landela bango donc to pesi bonga ba bonne chance c'est ça quoi na gomme chanson préférée nos amis chanson préférée na ngai je me rappelle encore ne bandela love yo maman m'a pas ça donc chanson préférée na Formule 7 chanson préférée na Formule 7 bande mono songa kango kitoko non chanson préférée na détermination détermination nana yo kango bena bien te moyena ebimi kalatin fona zo atteindre yo kango na yo kango men likolo parce que biso pe tout ça focaliser dans l'album na biso focaliser dans l'album. Merci Michel, nous continuons toujours dans cette émission. Le lot de débat eza débat morobo o eza récurrent. Maramu ya ko prester na Rwanda. La mission belé inosbi albaki ya ko prester na gaz fabuleux mawe gaz gali merveille ya bagi ya ko prester lelo ba chancer ceux qui mbongoye 100 000 balles na mesa boko beta na Rwanda. Bobeta to bobeta. En tout cas, on est président de la décision ngala na chanter. Présentement, tout point de vue na je maîtriser ma moi na éviter benza na éviter sur tout point de vue sur tout point de vue nanga Michel Mbongo yango babite ko beta concert moi na Rwanda il y a 1 heure de temps il peut sa point de vue mais na ndenge makamezo kendele toza na guerre ba Rwandais ne bazo bundisa mboka na biso mais ba ba bundisa ngo eza ba kontina bango en complicité na ba pays misusu po bakabola gâteau ya RDC eza lokola parler mo wena parler na bino boyoka na kati je comprends siko yo okoma ko kene ko fréquenter parler ya bato misusu wana et ça la moins propreté ba congolais pena ba conscient ba osepelate en quelque sorte eza mabete ko obeta na Rwanda mais faut koyeba tant on a ko obeta na Rwanda kuna lokola mboka na biso ils en conflit na Rwanda ba on est ba boma biso message ni na pesa hein c'est ça le problème toute la mingi population congolaise ba au monde on ndenge nini na moni pena ke ba congolais ba sepela penza tie pena relation na Rwanda parce que ba boma biso fort donc il faut retala ba paramètres on a nyonso soko lingi ke obeta na Rwanda ba congolais ba ina yo ko ba ina yo ba no finga yo so moni ke tenga na okene na ngai te la bona nga makambo yo kaka. Merci Michel pour réflexion, on a vraiment félicitations. Tout ça, on a jamais vu l'émission Nabiso. On a 5 artistes et musiciens. On a belle voix, on a une musique qui est là. On a eu combien? Selon vous. Selon nous, oreille musicale, on a pris les gens. Ouais, je suis prêt. En bas, il a fallu pour passer sur 10. À cause de combien? Il a fallu pour passer sur 10. 7. 7 sur 10. De Gaulle, il a fait rigolo là. 8. Je t'aime, il y a bien affilé. Ah, il y a je t'aime. On a fait nanga. Sur 10 combien? Allez là est fort. Il y a je t'aime, il bien. 8. 8. Vibrateur 6 10 combien? Il y a les mbouze et balais. 9. Robinho Mundi. 9.
Igebi Nafili. 9. Patrick Bekam. 10. Merci beaucoup, vraiment, Patrick Bekam 10. Nous continuons toujours dans cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner vraiment massivement pour être très bien informé. Il n'y a qu'une seule chaîne. Top Africa News. Je dis merci à Eddie Keto, Thomas Mbouya, l'homme social. Vous avez besoin d'être très bien habillé. Il n'y a qu'une seule boutique en Angleterre, boutique Mima. La Pessibino, son beau boutique Mima. Vraiment, pour être très bien habillé. Donc, aux autres, vous êtes en pleine répétition. Pour retenir ni na passage de l'émission, numéro à compter. En tout cas, musicien Nabino Michel Nintendo Petit Bekam. Na comme chanson du village. Beau consommer. Nous mon abisso stop à la guerre. On a bandé à Est. Sans oublier, album Histoire arrive bientôt. Na kati album Histoire. Na un titre mort on a ten Zembo Moya Rumba. Titre nango Bololo. Alors on a un abadou tout. Pas soutenir même moralement, financièrement et aussi spirituellement, pourquoi pas. Bas s'abonner à la chaîne, la page Facebook Nangai Michel Petit Bekam officiel. Alors pour le numéro de contact, plus 243 97 32 82 569 097 32 82 569. Merci beaucoup. Là, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Pour te poser la question, moi, je suis invité. Moi, question, moi, Souka. Le petit Bekam était dans cette émission. Michel, qui était notre invité d'aujourd'hui. Dan Mosengo était le présentateur gloirier derrière la caméra. Motenayo. Mon chef Johnson Keto, le vieux Mbembe, ton Tenam Boy, le pasteur Sombi. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur notre chaîne. Vos commentaires, pourquoi pas, en fait, Keto, améliorer Moussala. Michel, le beau Timon Nanayo. Moi, on a salé ma bé. Au bêta tatouage, ni en autres. Soit c'est ma banne, quoi, façon tout effacer. Bon, tous maîtriser les éléments qui ont sauté, on maîtrise pas tous les éléments. Alors, on a eu si c'est une façon, il y a qu'opiner, moi, on a pas comprendre que non, ça là qui m'a bé. Il y a un problème. Merci. Si on a mon assis, ma bonne bien. Vous avez sondé un peu bien. Soki nzamba kambola molili na pole maina mokili nzamba yebile pourquoi mais on commence angisa mabena malamu oyo komi osalaki ezali abomination nasobela malayate. C'est bel et bien moi Michel Petit Bina filé na pesi ba mbote na ngai na Barouche Ngumbu na pesi sans oublier Francesco Kadima, Tania Kiyosa, Maman Gatunda, le boss, le PDG Pablo Kini, déclaré à Luanda. Na pesi mbote na ngana Die Mayanga Nzamba Bengela, Nathalie Lisusu Mupanzi, Gédéon Mercedes, na pesi mbote mon grand frère Joël Fungi. Bana Massina tout, sans oublier Mizana Bisso, le philanthrope Mandela. Merci na président Nanga Patrick Bekam, merci na ba chancer tout. C'est Michel Nintendo Petit Bekam. Kitoko. Mieux vaut tard que jamais. Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Johnson Keto, I love.
motema vraiment yezoyinda ye bilivu muka tongo pokwa butua mona yo yanimenga eteliselinga bolingo nakomi mpe nakolia bamerveille na yoka na ntango nakomi kovivre ango sukali elengi ya murgeto na degiste love de Blaison Wanga, fils de l'homme. Keto amour na yo me transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love keto umela Bijou Mulamba nalingi nanga iseye naloba nanga iseye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protege le ngai se amour keto Jason Engwanda Maserati nzambe beniselanga amour keto azala sekon pene na nga tout le temps miomi otakanga na litoyi ye kaka na héros Boss Mukuna mon amour propre au fond de moi ezayome protection na ngai na maboko mayo yotianga na nkato memanga esikolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson Pichens Kambilo l'alto chimiste bongo na misapi Cyprien Ziro Bongoro Mata Zetcom na commence avant chimiste na sala ba recherche on a découvrir matière nini nzambe ya sala keto après na découvrir un secret exceptionnel je bien dis un secret exceptionnel mon keto Bibish Mandala Nida Madaka Claudicia ngata babandeli mokili 10 000 fois préférence péchoa nanga Joe Johnson keto ya amour Johnson keto Otilo Mapuya Johnson keto chérie baloba baloba na kipate Johnson keto bébé kobosa na vera ngote ata na présidence na yebike kosimai ata okumi wewe vraiment tokokoma bien Félicité Nyongoni ngata babandeli mokili 10 000 fois préférence péchoa nanga Joe Johnson keto ya amour Johnson keto Mireille Kaseka Café Etienne Chimanga démon vivant j'emmène na zanga keto nalinga nalinga nalingi nalova ye na kraka ye bato tu basi ba comprendre nga bato tu basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki Johnson keto kotite ba égal malade Jean-Paul Kalema Micheline Dioka c'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout tango memanga na couloir ya bagu namela milke check namelia lelo kobosana société ya samouraï na ndambo mayonnaise nalingi ye nalova ye na kraka ye bato tu basi ba comprendre nga bato tu basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki chéri na noizongi te ba égal malade mikolo mpe na comprendre lisusu te osengi moninga ami na Facebook andimi yo okomosolasolaka boye okomo confondre faiblesse na gentillesse mingimingi esami kota bana mibali okomoluko devire maloba matoi bani babloko yo tak orate amitié Raymond Ikoza Bio Jadon Opéra Cyprien Bongulumata Z.0 Simon Binano Belda
ya Bolambi Beribea Maître Franck Pingakai Platini Banzusi Leki Yamoto Martin Kambilo Tonton Lubamba Maître Chouamboma